Papa, j'étais vraiment touché. Mais avant de danser, dans le camion, avant de déjà coller là. Je vais aller coller la psonneuse. Je vais la psonneuse. Vraiment, et ça là, passe. Bon, oyo azalaki motu, oyo azalaki lokola mobali na ngai. Pomira esa azalaki motu azalaki kosunga ngai. Na ndenge oyo akokelaki, aza kotika ngata moke te. Bona esalaki ngai pasi makasi. Baninga ne bazali. Asunga na bango meya azalaki lokola mobali epai na ngai te. Soki na kokisi ane moko boya vraiment yes azalaki na système akosalanga ba anniversaire. Akoya vandika brusque mona papa ate ya le anniversaire na oh lelo vraiment loko na tango na kanisa kiango esalanga peza pasi makasi. Vraiment pona kolata na ngai na ko maka papa ya star. OK. Nako ma papa star pour kolata na ngai zali vraiment soki na bimi bazoi baka vraiment oui oya zali papa ya star. Zali papa star. Okota kolata en tout cas na baka na ba quartier musona na conquérante. Oya ça za kolata ba banda likolo tina se donc sona bimi vraiment na vraiment papa Pierre azo présenter. Des maladies oyo kututoye ba pa na na famille na biso sucre. Est-ce que les héréditaires famille mutu moko ya maladie attention et sucre en tout cas biso na famille na biso tutoye la ko bela tension ba diabète wana ba estomac peut-être les maladies ezala yo mutazo kanta mingi mais ba tension wana en tout cas to dira yo kango te ba sucre to bela maladie wana te même ngana za mukolo boye na kena hôpital les gens bakanga na sucre. Vraiment sous sa maladie à Miraïs azalaki kokanisa mingi bazalaki na ndako ba le courant ezalaki koleka peza bien te moninga ami na ye bien mobali na ye. OK. Courant ezalaki koleka peza bien te alors ya kopesa ye souci et c'est pourquoi mona ayeko banda ba maladie wana yende mutali source ya maladie ya mwana na ngai source ya maladie ya mwana na ngai menga na zo epesa nzambe na ngai atala liwa ya mwana na ngai malamu po nazali moto oyo nakotaka ba maison te nazoko tiango na parquet ya nzambe Branchard soit disant mobali na ye o nga na yebi te o nga na mona te na mela masanga na ye te na yebi kutu ye na misu ete yo lo baki okomisa mira esati na suka okomisi na suka loko lo komisi na suka komisi na suka metango yo komisi na suka oyo lingaki na nzoto na ye o remplir nango na komisi na suka na zui oyo loko nga na lingaki aya kopesa nga yango kwa mama na biso Olive Lembe to mona sala ba makamine na ba artiste ba ndingi na ndenge pourquoi pas ko sala mpona mwana ngai na mona pe mkoko mwana na ngai il fallait mwana na kunda ye mais papa etikali ka ye moko maman Olive a sala quelque chose que papa bo consoler ngai mama bino nde batu bali na moye o ya kosunga biso ya kosunga ngai na loba biso te ya kosunga ngai tanke papa na ajoy il y a une possibilité de $6,000 ata bana musuba ko sanisa $6,000 $7,000 $10,000 ozangu wapi mama Denise je tala papa Kotina Boniface na sina komi paka mama yalingaka kunda ngai ye wana kei ces derniers temps ça nulle part ata baninga ne bazali mais ye alaki enfant chéri na ngai o alaki lokola mobali na ngai nana ko sepelisa ngai susu mama bosala tout osunga ngai ote koro wana ya namona yata mbala suka namoni loko musa osala te namona yata mbala suka biso na bino to mona ye un grand artiste asali pena na Congo te ete na komi pena na suka ekosala loko moko te na vandi awa nazomona artiste moko te ata kudu nazaki na kati ya zamba ata nazaki na kati ya mai photo oyo ya liboso oyo ezali photo oyo azalaki kosala ba faire na ye dans la Chine azoka na Chine de wana azoka wana eza oyo aza na saki na loboko eza na saki na loboko alaki na Chine tamasa osa ba faire na ye
mais oyo ali déjà a commis mokolo a commis déjà en Angola. Love is crazy, love is for me. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vie na ba changer. O bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe yemo kwa ko décharger bino botala o ba ko bi décharger. Nako ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète. Ba opportunité pour nga Clémence et comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, ba opportunité fungwami, donc ba difficulté on a zaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que nalinga makamuna kende bien mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas batou tout ça naza na ba porter fungamaka en tout cas na sentir Docteur Likuma bana ko bali kuma kombo na ngai na koloba ezapasi démon Likuma ezalaki so noloba nakoloba 2 mots 3 mots fona kanga mana eloko mobo noka kanda sikoye matanga donc soki noloba likambo nakoseka te fona kanga masona kanga bisikolo kikanda mais siko likukumeza te noloba nanga normal oseka kutu pampamba nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré na lisusu parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o to babotama na bango nyoso tout déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya epai na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Voilà, très chers amis, internautes, nous sommes déjà sur Avenue 8, Féchi plutôt, j'allais dire comme ça, Féchi numéro 28, na quartier Ubangi, awa na commune ya Bumbu pa wa pinde kono biso Mireille sa Coutina abotama, tozali awa na papa na biso Coutina, wazali bongo papa biologique. Il y a ndeko na biso Mireille sa, comme vous le savez très bien, encore jusqu'à présent on y était. Alors matanga ezoli lama awa pina Féchi, entre temps aussi ezali na ngambo ya Sandoa et pas wapi ndeko musubi bazo sangana. Voilà, tout na papa mituna moi muke par rapport ya ozo ko s'est passé na internet lelo. Bonjour papa Coutina. Bonjour papa Coutina Boniface. Papa Coutina Boniface en tout cas. Mes condoléances papa. Merci beaucoup. Papa, lelo famille bandeko ba collègue ya musala ya ndeko Mireille sabato tala yo pona oyo ezali bongo mort ya mwana na yo Mireille. D'abord oui ça bango nini ko s'adresser na bango nini et puis sangango yambaki ndenge nini dans komela kio pour ces jours-là surtout meka koya yo na koma quitter
batikaki autant omeka kolia pour que ba annoncer alors sango ya liwa ya mwana na ye komelaki yo ndenge nini papa? Bon, ezali sango oyo ebetaki ngai na motema ndenge ndeko musicien moko ayebaka lokola kake na matoi. Efrapaki ngai na ndenge moko ya mabe mpenza makasi. Jour ya mardi wana ezalaki esika moko boye na bana moto aotravaille na bango mwa biloko moko boye. Mais yaki koarrive bana wana bakotaki déjà na internet ba Facebook amona déjà corps message wana. Alors baboya koyebisa ngai tellement batala la ba âge baboya koyebisa ngai bakadaki silence babime tokoyebisa papa ndenge nini akokaki te. Alors tout avant wana tina soir ndaki tina ndako akomi na ndako mama zo presser nga ba papa sukola olia. Ah bon mais mayo zo susana makasi boya nini ngabite sukola olia bon na mena sukoli donc tellement zaki mali mama ya petaki lo wa pour zaki makasi zaki na moto mais na sukoli na zui bakazaka moko na lati pour se protéger mali ani na vandi. Donc journango en tout cas il nous a vraiment mal à l'aise. Pour ça qu'on dit ça. Pour sentir quelque chose déjà. En tout cas ndenge pena na zalaka pena yangote. Bon mama olia kasi olia te gabi bon. Nakulia na ngai. Ngane bisika papa. Ngamu na dia ka liboso. Mais olia ka toujours le retard lelo. Il faut aller avant liboso na ngai. OK. Balamole na bika ndengana téléphone sonné. Téléphone sonné, petit frère a limité à bengi. Bonjour mais ndeni vous a bien. La bien tena za bien. Vous a bien balamu akati. C'est que na benga attendre na yeba que c'est que yaya na no yebi que problème mon côté. OK. Alors avant de quitter na yoki ka ndengana mutima ngeza kisu tranquille tena jimbo ngabi maman. Inde ko activer ngai crédit Angola. Hein? Pona mekana ko benga mwana banda to solaka ba malade ndeko na zo benga suti pona nini. Dereka mama kei et c'est un moment il y a téléphone sonné le sous. Même petit frère benga le sous. Frère yoki makamute na bite na yoki beli ko mote ba c'est ça mais ça. Ah tu vois le babo ya mais oui. Juste mana zika téléphone ngamo na fogoli boye. Na mon message am so premier côté busona borzige. Papa, j'étais vraiment touché. Mais avant de qui danser dans le camion, avant de déjà coller là. Wana maman kendeki, quand maman kei, il fallait commencer on va crédit mbala moko aleki dans nos pays ya mwana nga mwati poto zaka pembeni na mafuta wana. Agodi akomi kuna dere akomi kakuna akuti bangoni surtout bazolela. Alors même na quartier ba miye belaki déjà ba c'est de maman les ko bare nga wana c'est que ba c'est informa qui que zela ka l'air papa ko lia bongonde annoncer d'apetel mo motema vraiment ezaki penata na ni mon côté. Alors les messages yaki que bandaki ko la psonyoso. Donc la psonyoso. Vraiment et ça la passe. Bon, oyo azalaki motu oyo azalaki lokola mobali na ngai pomira esa azalaki motu azalaki kosunga ngai na ndenge oyo akokelaki azako tika ngata mokete bona esalaki ngai pasi makasi baninga ne bazali asunga na bango meya azalaki lokola mobali epai na ngai ke papa nanga ko sanga lokote voire même ce qui n'a qu'au à Nemoko Boya vraiment, yes, avec un système à Osalanga anniversaire. Il y a vendu la brisque, mon papa, il y a l'anniversaire. Oh, les lots, vraiment, le qu'on attend, on a Kanisa Kiango, et c'est là qu'on a pas si makasi. C'est vrai, ça va n'être pesa o bilamba ba catch pour ya ba témoigner ba ngani ba témoigner ya neko yela ba bilamba so bi uti potuye bande ko yamba ba catch ndeko leki mwana na yo tolo ba o bande ko tinda à partir ndeko mi raisa vraiment pona kolata na ngai
nakobimaka papa ya star. Ok. Nakobima papa star po kolata nanga ezali vraiment soki na bimi bazoyebaka vraiment oui oyo azali papa ya star. Azali papa ya star. Okota kolata en tout cas nayebaka na bakartier mosusu naza na conquérante oyo saza kolata bakobanda likolo tina se donc so na bimi ozomonaka vraiment papa mpe azoprésente eloko kolata epa na ngai nakoluka yango koluka te kolata epa na ngai eza koluka te ezaka bien très bien. Voilà. Et Lelo, il reste à Tikibiso, mais sango ya maladie naïe, est-ce que Papa Boniface a yebaki que moi na zobela tension sucre? Oui, na une information na vandaka ukolomo ya na binginga ebi papa ti ovandi wana période musu te kufila ki mwana museka otomboka kama be comment mwana na zobela ti boya opesa ka sango na liwa. C'est comme ça bien te papa zala calme. Ni ça c'est autre zolo bazana à l'hôpital. Mais ça en coma. Mais comment ndenge nini? Abi mon ganga basa examiner ba bi tension za ko matamakas. Yasa na sucre. Des maladies oyo kututoye ba pa na na famille na biso sucre. Est-ce que les héréditaires famille mutu moko ya maladie attention et sucre en tout cas biso na famille na biso tutoye la ko bela tension ba diabète wana ba estomac peut-être les maladies ezala yo mutazo kanta mingi mais ba tension wana en tout cas to dira yo kango te ba sucre to bela maladie wana te même ngana za mukolo boye na kena hôpital les gens bakanga na sucre mais na kamia après une reprise moi na zebisanga kaza ba sucre na kati boye alors à côté de l'hôpital on a besoin de traitement avec papa bossa la macasse de prière. Mais tout côté la prière, tout côté la prière, il y a la semaine, tout côté la prière, pendant que ça canate. Les dieux merci à cause de grâce. Donc bimagi na salle wana. OK, na salle d'urgence. Oui, salle d'urgence, na salle d'urgence à Kiti. À un certain moment, avec papa le quoi comme na salle de bâtonnier surtout. Bientôt na moni que tout cause moyen au solo naie, abandi pe ko tuna ba connaissance vraiment zongi. Quoi connaissance de Zongi, de Monique ça va. Ce qui te repère ce téléphone, et on a tout banda ko sala biso nyonso. Bon, les cas de Monique dengo en tout cas biso to bandi ko pesa ka nzambe merci na ndenge osungi biso na kubika ya mwana. Un certain moment na mona ka ke ba juko wana talaka ko benga na ibeka ka siki likambo ko sala ba ko benga. Papa, to comment ki tozo ba zo benga lisusu te ni moko te. Ah, mais aussi c'est années. C'est même on est les gabioteurs. Lundi, dimanche et l'équipe lundi gabino. Faut na lukana benga na ba. Na zo benga. Ezo de katena iloka. Ah. Na côté ba ni le WhatsApp na tinda ba message site mon côté. Ah, oui comme il dit. Alors, le lundi wana nde la mardi. De esika ba message wana ya ko comment. À partir de 13h, nous avons été côté de la comment on a que il ça quoi fatigué. Donc si tu vas na petit na bomba qui a mon pour Monique. Tu vas faire sa information bonne moi boye. Tu ça la pesa bien té. Alors ba garder quand oti na poko ndé na bisibino ke. Na ko za ba suite wana na poko maman ndenge abande ko forcer ngalia sikola salati or que ça misela déjà message que ko yebisa vie wana makambo boye té po. En tout cas, ça fait très mal. Maman, Emilie Nzembozo la biso, biso pour que tout na nouvelle ya ndeko Miraessa, maman Nzembozo mais tous peuple ambeto, toujours la toujours Miraessa pour point du bon au Canada. Mon ami qui c'était beau. En tout cas, toujours la toujours maman Miraessa, Mireille Coutina. Alors papa, est-ce que botuna qui était source ya maladie oyo et ça qui ndeko msatika lelo sur les anini par rapport à la tension, par rapport à sucre wana. Est-ce que vous tout quitter en fait les années yoza papa il faut tout le peu bandeko monsieur bazakuna et puis le bimona monsieur super mobile yazakuna nangola est-ce que vous tout qui soucité à maladie sur que vous tu as vu pour kendeko atika biso vraiment sous sa maladie à Miraessa azalaki ko kanisa mingi sur ba activité na ye bon na moningo bazalaki na ndako. Bah, le courant, c'est que les capes bien.
Moninga ami na yo bien. Mobali na ye. Ok. Pour les avoir les capitales bien te, alors il y a au souci. Papa, c'est une longue histoire. Et c'est pourquoi moi j'ai banda ba maladie wana. Le monsieur a ça que démentir la bi, ils allaient qui bongo te biso to zalaki na biso bito zalaka na biso bien. Ok non. Yende mutali source ya maladie ya mwana na ngai. Source ya maladie ya mwana na ngai. Menga na zep sanzambe na ngai. Atala liwa ya mwana na malamu. Nazali muto ya nakota ka ba maison te. Nazoko tiango na parquet ya Nzambe. Kabande ko baza olanda babanda ko tuna ezaki ndenge bonga bibo ezali wa yaka. Yaka na bandenge mingi. Ko yana ba penser ko yana ba nini ko yana ba nini. Eza bata mukili basali nini ezali ka komona ngo ezali wa. Soko lobi lelo o s'adresser na mobali wana bazobenga Ndeko Blanchard. Message papa ko za nini pona Ndeko Blanchard ozaki bongo molonga ni ya Ndeko na biso Mireille. Ndeko Blanchard soit disant mobali na ye o ngana yebite o ngana mona te na mela masanga na ye te na yebi kutu ye na misu ete. Pe ce qui a mona kanga na ba téléphone ce qui a mona na Facebook. Na we sa Blanchard oza mobali yo lo baki okomisa Mireille satina suka. Okomisi na suka. C'est le message na zoyoka. Donc le commissaire na suka. Le temps yo commissaire na suka. O yo lingaki na nzoto na ye. O remplir na mona commissaire na suka na zui o logo na lingaki. Aya ko pesa nga yango. C'est zunanga yango. C'est fort, c'est très fort. Message papa Pessi. Je crois bien bande bolanda biso ça fait mal. Makama boizalaka papa fungola biso ezaka papa akufa mwana ya kundi mais mwana ya kukunda et papa ya kukunda mwana na ye en tout cas esali pasi makasi esali pasi Mireille selingaki papa na ye tulandi ba témoignage ya maman via Queen tulandi ba témoignage ba Gabriel baza ba mina ya ba Mao ya ba ndeko ebele ba Sephora ba maman étoile comment bazo témoigner ou azaki Mireille sa kota kolamba accueil kuyamba baninga na ye et surtout le mystère tout cela na ye lobby vient la biso tout là Christopher en tout cas et ça lui passe alors papa tout le monde bokaboli matangango sandoa famille msuze zakuna ape na feshi famille msuze za awa côté kuna pe na ngambo ya ba comédien et pas major zolozolo pe ba comédien msuze ba koya kawana et puis pourquoi bo sali des awa na nyoso kokabola matanga ngambo boy est-ce que Mireille sabotami awa to aya koya awa na veni fesha wana bumu papa nga na kaboli matanga te ezali tala tango bino bobota maka bokoli botika kabiso ba parents na mutu akako sala ba makamu na ye si comme Mireille abotami awa akoli awa soki atendeki Kasavubu tango abandi ba faire na ye. Donc va faire na ye mingi a évolué en même bale ba théâtre wana à partir de Kasavubu. OK. Alors bandi mingi na Kasavubu. Bon tango ba makambo ekwei sikone tozolo ba grand frère na pe grande sœur na pe tango ba vandaki na ye pas comment azali pe ndako na Kasavubu. OK. Alors tango major abengi biso to sali ba cérémonie wana ni salaki na flat pa na ye. To moneki te biso sofana na Kasavubu et osala pena malamu te. OK. Bonga na za responsable na za papa na za na famille na ngai. Neti ndeko na ngai auti na commune mususu. Ya bikuna te na Kasavubu te. Akokeno landanga kuna te bonga pena ko longa te nakina kovanda matanga epa ya bana non. za responsable na kovanda esika oyo Mireille ya botamaki moto ya yebi Mireille ke papa Mireille azalaka oya kotalanga ya awo. C'est comme artiste. Bana nangai wana bangonyo surtout o mususu bakufa ba dadi kitambala banani ba yebi awa. Akoko bidai banani. Mama bakata bangonyo so bana nangai wana ba Sephora bangonyo so ba yebi awa ba yebi CVZ ezali awa. Mais ezali kana ndenge na bino bana po bino busaka makamana mina sentiment. Mana za papa na kosa makamana sentiment te na koyeba ndenge na ngai donc na vanda kawa na lala kawa ngana bana na quartier. Vandi ce qui te moni lere leki
mutaki kolala na esika na ye ti le corps koya wana biso nyonso tokosanga na place moko yango lobi te topanzi matanga biso na toza na matanga te tozana na biloko tozosala kaka baninga bazoya kovandisa biso matanga ekozala biso mokolo ekozala te corps ye wana biso nyonso toza place moko tobandi koyeba ndenge nini tokosala makambo nyonso si bozo comprendre ngai voilà mais bazolando quand même ah on anda ko baninga baniko pona ba artiste en tout cas na mona ngata artiste moko ya yawa te bango nyonso bazosuka kwa kuna epa ndeko na bango grande sœur na bango ameve mais ah na vandika nga moko ndenge bino bazoyaka kutuna ba nouvelle tozotuna ba nouvelle. Ok. En tout cas, papa, Koutina, bandeko baotala biso, liloba ko kozala nini par rapport ya nyonso surtout ezoloba malelo na réseaux sociaux, nous allons papa Mobokoli et surtout le Kamboya Korea na kati ya ville Kinshasa. Ebele balobi mbongo na monanité bamisusu bakomi koloba ke risque ezali ndeko akunda makuna yabite soko déjà nouvelle ya bandeko ba comédien to pe famille au baza niveau ya Angola est-ce que vous êtes reçoana bango évolution za ndenge nini pour accord pour ba comédien bazo contribuer mais nanu mbongo ekomi ata na moitié ya montant bazo sengate ya $6,000 wana bon ngai na senga ki bandaka ba émission bandeko mingi bazo leka awa pana kutuna ngai tant on a communiqué par président Masumu na le baki bien là ça la possibilité comme encore ya mire awate mais le baki bien bino bana boye bani mingi koleka ngai bobeta ba porte par-ci par-là tozana ba maman biso basunga biso mingi disait le quoi maman na biso Olive Lembe to mona sala ba makamine na ba artiste ba ndingi na ndenge pourquoi pas ko sala mpona mwana ngai na mona pe mkora mwana na ngai na aide ya kosala pona ngai ke papa uyo atikali il fallait moi na kunda mais papa atikali kaye moko maman Olive sala quelque chose que papa bo consoler ngai mama bino nde batu bali na moye o ya kosunga biso ya kosunga ngai na loba biso te ya kosunga ngai take papa na ajoy ya na koza possibilité koza $6,000 ata bana musuba ko sanisa $6,000 $7,000 $10,000 ozangu wapi mama Denise bozali ba mama o bozali bozo sala kombo na mboka bosungaka mama vraiment bofungola maboko bofungola mitema na bino zotala papa Kotina Boniface na sina komi paka mama yalingaka kunda ngai ye wana kei ces derniers temps ça nulle part tabaninga ne bazali mais ye alaki enfant chéri na ngai oyo alaki lokola mobali na ngai oyo alaki ane alaki oyeba te papa na ngai ofunaki na osepelisa ye mais lelo nazangi ye nana osepelisa ngai lisusu mama bosala tout bosunga ngai pote koro wana ya namona yata mbala suka namoni eloko mosusu osala te namona yata mbala suka biso na bino tomona ye un grand artiste asali pena na Congo te aza mwana Congo asali mwana Congo asali kombo na Congo asali mingi na Congo marge akendeki Angola akendeki mpona koluka liweke kozwa ye kuna asengi bino ba mama na ngai oyoka ngai vraiment nazana mingi koloba te boyeba émotion na ngai vraiment ete nakomi pena na suka otala banda mwana kufa ti lelo oyo ezotatoneka kotatone siko nzoto ya moto esalaka poso mibale sanza 7 minutes ekokoma ndenge nini bosunga ngai bamama na ngai bosunga ngai mama Olive mama Denise bosunga ngai ezala bandeko mosusu bozana bambongo papa sai papa bana na ngai fungola mitema na bino tala tamula yo tozokoleka bumbu eza na zamba te bumbu eza kana kati ya ville okomika na bumbu na fesi ya bakomi na bumbu kiti fesi oyo kotala papa na bino ekosala eloko moko te na vandi awa nazomona artiste moko te ata kudu nazaki na kati ya zamba ata nazaki na kati ya mai yesu kutu mwana nzambe akenda kobota masika moko ya banyama isiko ezangaki tina bavandaki esika barwa te bino bakobwaka nga mpo naza na bumbu mpo naza na sa mai non kotana ndenga visite kokonsolenga mpenza makasi bana na ngai
boîte ni za kaboy en tout cas likamana de ba société on est le bananga suka vraiment l'artiste bo fona mitema na bino na papa na bino na suka na papa. Merci beaucoup papa. Toujours moi moké pa pour lobby Mira Zaki a fan chéri na yo. Est-ce que Mira botamaki ye moko to za pena bande ko mususu oyo babotami libota moko? Oui, ce que na bengi enfant chéri na ngai babotami yazali 3e l'aîné de la famille Azali. Donc na libota mutu na mutu azaka na talent na we. Mutu na mutu azaka na talent na ye. Boza la tabu za 5 6 7 8 mais mutu na mutu azaka ndenge asalisaka papa na bango na ndenge honoraka papa na bango. Azaka na bango. Yaza 3e mwana nga libosa za mwana 68 mama eve mwana 70 yaza mwana 72. Le pauvre museka sa kufa et puis godende mutu azaka mwana suka. Azali bango 4. Mais le col accueilli. Voilà, merci papa. Je crois bien. Bandeko bota la biso ko bisa bango nini, surtout plus na ba fan et puis na ba président ya ba groupe ya artistes et comédiens et surtout la paix azali papa nae artistique. Ota la biso papa surtout là ko bisa nini. Papa Chatoula yo vraiment elle vous a apprécié merci na parole de le Benangai Chatoula yo ne mutosaki talent que Miraisa azolambai Miraisa aibana na kisasa Chatoula lelo yesaki osali ba numéro belé bobwaka papa 0 ba bobwaka ba kombo belé maman Antoinette Chatoula, mon fils, bino de bato tikale bana ngai. Même bozali banda, boye bate papa pe azali. Mire ya kei. Botaki mire ye mon côté. Bina botaki mire ite na ibite bino bino sabat. Tala wana pe mususu. Boninga bozala nango te. Mais ngai na li papa mire lelo na tikali. Boye bate tikale na papa azali. Mire ya kei papa azali. Vraiment bana ngai bozala reconnaissant. Ngai azana kisasa nazana mboka te même nazana mboka bokolanda pe bokotala papa landa pe botala papa. Merci. Souvenir makaso to garder pour mwana o lelo vandaka mitalo bite naza penza papa ya star. Ah bon, naza papa star na bwaka mana ba télévision na bwaka mana ba nini partout ba yeba papa Miraisa sona papa Miraisa wana c'est souvenir munene. Ozala papa ya mwana ya yebani eza souvenir munene même tim de na bungisi eboye c'est bazo mwana ka papa ni wana papa ni wana eza souvenir munene souvenir babilo comme susu wana eza accessoire. OK, numéro de téléphone surtout bandeko je tiens à vous signaler azali papa ya boti ndeko na biso Miraisa azali ngambu awa ya avenue Fish 28 dans la Bumbu, quartier Ubangi, donc juste sur la maison communale ya Bumbu, au Kiti avenue Mafuta, avenue Landi, avenue Feshi Angwana, le Kimbela ya papa. Alors numéro ya papa est affiché tout télébino wana. Bobenga papa, bo consoler papa, bandeko boyeba ki ndeko Miraisa. Ata contribution na yo na o ezali bongo rapatriement un corps pour qu'il y ait la ville de Kinshasa, ils ont la malam. Ata tobi papa, le kola bozo lela. Moi café, moi ti mamai ndenge bandeko bazo vandi sabino et les allez le remonter malam numéro papa est affiché wana mais papa quand même pesa pena bandeko numéro et puis vraiment bandeko nangai nazali nazo sala officiel nazana 090 78 12 830 090 78 12 830 numéro nangai yango wana nazana double sim te menazaka na sim moko nazo sala ka yango wana vraiment kaka ndenge ndeko alobi bozana volonté wana to banda kolela ya tout kolela ti wapi boyebi déjà biso ba africain de zalaka soki bato bavandi bazana mwama ya komela mwama ya moto komela ezalaka bongo mais ces derniers temps na kozangu wapi misu nanga ezotalaka bino bandeko bozali banda bandeko bozalaki sasa ozolanda émission
Le bateke bozo kolela tokolela. Continue sa beta ka porte. Na moto ya zanango, c'est que zangi o basunga ye. Yango na zo beta porte pa na bino ba bien-aimé. Bande ko mi raisa papa na bino o yaza koloba. Ye bate. Kala nyoso na beta ka porte te, ce que na zo beta porte na komi na suka. Komi na suka. Merci na bino. La contribution na bino boko sala, merci na bino. No nyoso boko sala pona ngai. Na ebite tango boko moni ngai. Et vous allez mbala suka to komona susi na ba télévision na bino te na ba émission na bino te. Boko mona ngai suté. Pona bana osa émission na nini. Par rapport na nini. Eza émission na ngai ya suka na sala bino. Vraiment. Voilà, mais n'a pas comédien, courage à l'homme bien, le comme besoté, vous partager. Papa Masumu, partager bien. Papa Masumu ba démarche à zo sala. Ba déconner au sommet. Et on a zo de pleurer pour nazo mona ba ndeko bazo kotalanga ite bazo suka kana kaka na bon. Owane zande guna buti ya moto. Mais na yibi ke aza papa oya vandi na bana. Aibi ko vanda na bana. Osali bagi kovanda na bana te alingaka benga ngati ke papa aya pesa biso mot de passe photo banda kosala ba démarche. Aza papa oyo azali na makanisa aza na bwanya makasi. Pe naza ko féliciter makasi po mutu mususu akosala likambo na ndenge alingi mais ye alobaki liboso na kuta na papa po nazwa départ bien. On tokutana na papa Masumu to pesa ke départ. Azo landela makambo nyonso tu. Papa ko lemba te. Nzoto mwana na ye ya D'abord, vous avez likolo na yangote. Merci papa Boniface, tout ça fait papa za pemene biso moi liloba par rapport à mort ya mona nayo tina liloba na bandeko bota la biso surtout bayeba pe papa zana ni na kati ya famille kutina wa mi raisa ali koko na ngai. OK. Koko na ngai. En tout cas, nous avons mon biso na atika biso te. Tu as toujours une secondaire. Pour te mettre à toi, c'est quand je t'emboule. Mais le te concentrer que nous avons ça à chercher dans mon été assez beaucoup. Ni on s'est engagé na bino baptiste. Bo le maté na ba démarche. Bo sunga bo sala pour que pour baptiste ne ba ngapa ba o ba pesa ba pena o la ça peut être là ba ngapa na makama boye. Surtout nous avons pas mal de choses Olivier pour la Bible à Salaka. On a côté on a tika tout le monde à Salaka le comme quoi mutuya peut-être 5 p na mira ça peut à ça peut ni à Salaka pas baninga musupe à ça peut pour na yé. On sent que corps na ile et c'est comme la biso katesika oyo iska biso va na mwa biso Congo. Aza mona ya Angola te azali mona ne ya Congo ya ya Kinshasa. Abota milia wa il faut pas qu'on dépêche à la carte moi sur Congo na Kinshasa. On est on peut baptiser monsieur ne peut pas qu'on va awa. Ils appellent quoi les mots. Le bon artiste comédien peu ça bon nini. Bon na rosenga na baptise quoi papa a le beta mbela ke ba ko tala ye. On est à côté les isolés biso ba ta famille ba ba tu vas ko vanda. Ata dali ko vanda musika mais musika elbi le ko moté. Le temps ba artiste ba dali ko yada ba te paye ba ba oui abota ki pe mona. Il y a artiste il y a peu exapé et sur moi monsieur peut-être moi qui ba femme c'est la même tant que moi qui ba monsieur bazoko artiste bazoko nga pe moi na nyola moi et benda ka pe ba ninga monsieur. OK. En tout cas ba ya ndeko tala yi quoi. Est-ce que ba ko banga kuluna te monsieur ba ko mona musika. Bon, les Camerounais au YouTube, on les a partout. Mais en tout cas, biso ndenge zo ko vanda wa. Biso ndenge zo ko vanda wa, tout mo eloko mokote. Kasi bino bozali wa. Tout mo eloko mokote. Tout za toujours à moteur. Eloko mokote. Baba ngelo mokote nite. So ba ba sai ba théâtre bango pe ba ndenge ba saka ba sika ya ni. Ba to ba ko ya pe ba ko zo ba pe kilos. Voilà. Merci tous maman. Maman Lilo Bezate. Pour moi na yo ata 1 minute ata 1 seconde. Lilo Bezate. OK. Merci beaucoup. OK. Photo oya liboso oyo
ezali photo oyo azalaki kosala bafere na ye ntango azokende Chine azokende Chine nde wana azokanga wana eza oyo aza na saki na loboko eza na saki na loboko aliaki na Chine ntango asala kosala bafere na ye mais oyo ali déjà akomi mokolo oyo azali akomi déjà na Angola wana nde badiférence eloko nde ezalaki na kati ya ndako yango wana namoni ke l'air oyo ye wana ezalaki déjà na place wana ezalaki déjà na place donc yo moto place yango awa bon ntango navandi bato azebe epa bamira esa mais fo bamona ete ya solo ezali epa bamira esa yango natiaki yango wana natanda bakandeko ya kosala badécoration so bakotia bashow soki bani soki kotia mapete so eza te mpo makambo nyonso ekosalemela kuna na sala mais tokaki otiaki bakatafalke déjà awa mais olongoli yango lisusu pourquoi papa oui natiaki bakatafale awa ozalaki ovanda na yango bo ntango balobi ke ekozala ti dans 10 jours lisusu ntango bapusaki bajour ke ti dans 10 jours namonaki te bakatafale wana ekovanda wana ti toza kovanda yebaka biloko wana efutamaka na bajour alors namonaki kogarde yango nayoya kokota banyongo oyo nayebeli moto na makolo te yango nalongolaki yango bientôt nazolinga nazongisa yango mpe tovandaka na moi boye vraiment kozala mpenza bien te akanisi lelo na pokwa vraiment akoluka bapiti wana baya kozongisa yango po lokola bajour yango ekomi mwa pembeni po toyeba kozongisa yango na place. En tout cas, merci beaucoup Papa Boniface. Merci. De Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Station Saint-Thérèse. Oui, ce comme Saint-Thérèse. La mission. Si Maniango. Exactement. Mais ça ici, il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana.
Et puis, quand il était mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, JB service. Pour ce monde. Mais ma canicide bendele. Bonjour. Papa Sile, DiCaprio, Papa Sile, DiCaprio. Omonio. Eh, la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Ya mundede. Attention ton ganayo. Moto ko lo guate. O so to ngalo mo bigba. Yango JB service et Zakaka na kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, ilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours. Mais, au moins, on a contenu les salis 6 mois. Papa, c'est bien. Il y a mis ça dans ma voiture. Oh, bah ça va me décoller avec qui? Avec qui la poteau? Place, il y a série, il y a côté Milo. Et ça, il y a José Baïla. Si mes services, et ça, vous mettez avant toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso oh. Salilanga Yeso Alléluia Yesu azana pamoja Kamba mana yo Jésus Kumbamba Chirubu Yesu na mingi na tatola Yesu Papa na lingi na témoigner Sangalo Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato Yoka bosenga na nga Zambaka basa ye Yoka shije na nga ye Zambalo na ye Na ye na babasi na nga Libosa bonsambe na yo Na ye na kozanga na nga Libosa bonsambe na yo Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Senga senga lole Nalemi via pesanga kabela nga bisenga senga
Yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai. Nalebika bisengasenga nzambe alonda ye. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, kotika ngai te. Lokota ngai oyo. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai Yesu, Yesu. Tombola ngai oyo. Laisse moi fako, laisse moi fako. Watitishina watitishina nsambi watsenzelela. Watitishina watitishina nsambi watsenzelela. Yeso yeso, laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga lisa. Laisse mukatanga, laisse mukatanga ye. Laisse mukatanga lesa. Alléluia. Chilobo. Chilobo. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga oyemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga onasambela boye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga onabina boye. Nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela. Nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela. Lelelelelele nalingi mobala oyo, mobala oyo. Nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe. Ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye. Ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye. Nazalaka lokatere apesinga lopango. Natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo. Nazalaka kobala te apesinga libala. Apambolinga Yesu, Yesu. Apambolinga Yesu, Yesu. Yesu apambolinga, apambolinga. Chilobo. Yesu apambolinga. Yesu alokotinga apesitina. Alokotinga. Aza nzambe. Yesu alokotinga. Nalingo beta mololo bisika ezali yo. Beta mololo. Wabi ba fils du prophète. Bana royaume de Dieu. Bana centre de réveil. Ozo bouger. Ozo bouger. Obinaka wapie. Pour la bambola yo ingénieur qui. On est ensemble. Na yesu longo tozomana. 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 Mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo. Lingana, 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 lingana. Loba kele kele. Chino. Salam ngombe, salam ngombe, salam ngombe. Syndicat. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.